Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonjour et bonsoir et bonjour na baboni tout ya bolokoko officiel et bonjour na ba tout balingaka Dorcas bolokoko ngapi na linga bino tellement ya trop tellement ya mingi boyebi ke tozala na bino même moral pour na ko travailler pour na ko ya ko memela bino eza ba nouvelle bo excuser boyebi ke na utiliser ka téléphone il faut que le côté misango bien pour bon mon nga tellement bien je vous aime les abakouko et les goulois et gouloises like vidéo et puis partagez vidéo parce que Dorcas bolokoko na bino yeyo na yo ko lobela bino et puis na memeli bino na baki lelo na ganga te lelo na linga mingi na loba na voix c'est vu que na ndako que na nga moro na bana dans ce plan mingi na loba c'est pour beau comprendre Dorcas bolokoko bien beau comprendre message na ngai très bien en tout cas bande ko ngai nazo expliquer bino nazo rappeler na batutu oyo boza ko commenter na ba vidéo na nga oyo boza ko tindela nga ba message pour me dire que je suis hypocrite na tonga rasila na lobara mabe ya sila yo mutoza na ba voice na ba message oyo nga Dorcas na tonga sila kosamba na ote bimisango bimisano yango yaka na mpenza na media lobby en tout cas Dorcas bolokoko bino omona razara vrai ya sila aza na vrai ya sila te botala yeyo bimisano yo ba voice wana oyokanga olie peut-être soki yo enregistranga quelque part on a la tanga kombo sila on a mpona obanga te tino oloba bon parce que nayebi que je n'ai pas le temps ya koloba pa mutu mambo sila et pour nga na fila moto solo la nanu te na yaka ni na défendra ba droit ya artiste et meilleur acteur et meilleure actrice pour ça la marambo bien parce que yo mutu on a besoin peut-être pour nayebi que congolais bozara vraiment jaloux mais jalousie na bino ezara mal placé boye barate place nini yosa la jalousie boko boye barana bino sikate yango na nini bino boye yo mutu lobi que je suis hypocrite nazara vrai na bino te je suis pas vrai nazara vrai ya babakouk te yaka na ba vidéo na ba audio na ba oyo yo enregistranga tina on a ba groupe ya ba WhatsApp et bimakenga na tonga rasila c'est plus mieux on est peut-être ya koloba et puis na yebi mutu lo bango un gars mutu moko o créer ba compte ebele pour nuire nga on nuire ngate o nuire ne fila non on nuire ngate na ndeni ponga so ina maloba tokoloba oina osona toko swana oina bitumba toko bunda olonga te okobulete ke na mutu noti osa baba buzoba na yo peut-être na yo mo tu te dis que non ça na ngopona quoi ça Dorcas boloko tu te trompes. On s'est trompé ma casse. Oyebi banduna banda défendre faire rigolo. Oyebi combien de pièges nga na zwa. Quelque chose côté ba comédien côté ba militaire pour ba enregistrer nga. Na maele ma casse et puis na très sage. Donc tiens on a mutu na yo. Baba Cook, bon leke na vidéo oyo. Bon leke vraiment vidéo pour expliquer bino. Mutu zo so bino anayebi yo. Mais na pesi yo ba na pesi yo 48 heures. J'ai bien dit. 48 heures. Ceux qui osent continuer, non, il y a un bimisa. Batu ba yebi yo. Mais le corps crée ba compte belé. On a des on parce qu'on commente ma même pas si là. Même na final na chaîne si là. On commente ka ma bé. On commente ma qui te pour na si là. Donc on s'inquiétait, je te connais très bien madame. N'ayons tellement bien non, n'ayons mort est-ce qu'on osa peut-être oser étonner le neni mon bien. Bien, mais qu'on s'inquiète des actes qui viennent en CPLISO bientôt. N'a pas 48 heures, ils continueront à commenter. Continueront à faire la voice dans CPLISO. Abakouk, et voilà qui n'a pas expliqué bino. Après, c'était quel jour? Bon, après vidéo, on a fait qui, je crois qu'on a fait une vidéo entre mardi ou mercredi. Vidéo, on a continué ça qui a venu pour le orange. Et on a continué cette vidéo, on a Nabutu vers 22h pour nous utiliser téléphone moko mais na retia photo et puis na retia la photo mutuana na ni nanga bon mon na numéro na ye le monsieur m'a appelé pour me dire que avant Ndeko
ya bapenga ngoni aza famille ya Xil nga azo nuire Xil nga azo leka na télévision pour na finga Xil akosambwisa ngai na se préparer lundi nga na bango na parquet tokosamba. Oh tonton, même bato baotala biso ba témoin, je n'ai aucune vidéo on nga d'orchestre na fingi Xil na yebite place on nga d'orchestre benza na vandi na lobi na Xil omoni yo kutu Xil yo kutu boy na yebite vidéo yango na makambo n'habitez parce que je suis consciente, il y a même des vidéos. Oh, la côte en a chaîne et dans la vidéo moi côté d'orchestre na vandi wende na vandi na fini Xil à ta vidéo moi exacté. En tout cas mon frère Olanda pour le biblio s'abonner na chaîne na pour la na salaka on vit vraiment bien nga pe na la convocation na yo to kuta na nga lundi na parquet. Au moins, nous avons parqué, Coco Saté. Tout le monde a lundi, on a parqué. Na famille, on a parqué. Bon, là, parce que ceux qui posent dans vidéo, tout le message, on a d'orchestre, na fingi Xil. Mon frère, Nebi, so beaucoup de manger à niveau sakanaté. Non, là, qui sont d'accord prendre, yo, bah, ça, la faire, na moutou, marote, yo, yébité. Et puis, on va prendre, yo, qu'on a le couteau, au cours, c'est la moutou, makamou, nenge, zalaka. N'est-ce qu'on a quoi apprendre à vie? Ah, on a n'importe qui, t'es bon, éviter. Bon, tout le même bateau, tu sais, on a baron, ma faire et vous d'abord, c'est bino, hein. On a bang raté. Na bang raté, na salle à mangana, le baron, on dit, bah, tu es belé internet, oh, yo. Ceux qui basent qui n'a d'orchestre, boloko, basent qui n'a famille, n'a. Maintenant, quand baron a sa salaka. N'a pas moi, magistrat, mais je me respecte. Papa biso depuis la banda musalo presque 6 ans. Nanu aza convocation marote mutafundara mutasalinga toi yo ke le maroto na bundi et ça la maté. Mais le coup est la première fois pas na yo yaya. Je vous attends maboko polele. Parce que normalement le type au sol makambuana. Bozo boule que s'il est derrière moi. Or que c'est faux. S'il n'est pas derrière moi. S'il a na simanangate tout ce que j'ai fait s'il a évité. Si la naïma de retourner, moi, je vais aussi là. À retourner, peut-être tout dans le comment moi, dans le béla, à Kamoula, rappelle le barangobi, elle était la raillée. Donc, mon ami, comme on dit, tu vas le barana, moi, on a besoin de qui est derrière moi. Nanya ana simananga. Si quoi, au kanisanga, bon, on va moutou ana simananga. On comprend que si la robino bozo tient moutou, si le bino bo kanisa, que si la moutati ndanga, la maman batu moi si batu aza innocente. Yero tu ba basala aye bien ngote. Preuve de son singa au marake aluka fundanga gesho muta benganga. Président Gesha benganga. Et ça a fila, il faut les filer à filer au marake non et puis ça fila. Non kanisa d'orchestre. Oh, il faut les filer, c'était Yao, Tika, Monote. Si la salle a voté, parce que si elle n'est pas derrière moi, si je viens ici, n'a pas dit qu'on défendre faire égale, parce que la salle a bien la musique. Ceux qui n'ont pas défendre ici là, parce que la salle a bien la théâtre, oh, il est au salle à bino, comédien, comédienne, et ça qui nous thème, ma béquette, jalousie mal placé plutôt dans moi la batou. Bozo baté si là, bozo finga, bozo le bagné, ma bé, à ça les bino dit, banate. Banate, tolo bate. Oh, bolingani, na fingi xité, na lobi ya xité ni na fingi ete. Ne fingi ete, to comme ana niveau commune yango, totali ba vidéo tripe OPJ yango otripe nanu rotala. Ala tsara ba vidéo oyo na dorcas na lobi ya xité le moko boye to lever mutema na e. Parce que je suis consciente comme je suis là, je n'ai rien dit à Xil. Parce que Xil a battu à créer un problème, mais Xil a été. C'est toujours fallu qu'on crée un problème et pas Xil là. Yendi la lukara yalo ba mabe mara boy oh. Ya bino bolingani. Pour moi ni le on a ko sabino te baba ku bola ike no vidéo s'il vous plaît. Au moins na ko sabino to mo ni Xil là. Sora dara na mutu loko ngate. Mais bele ba comme ça Xil a papier je dis na ba on en finga. Et bien là, comme ils ont fait, ils ont pas mal de bango et finga.
Dieu merci parce que Nzamba Sanding habité. Dorcas, Zano Pembe na moi sio. Bon, c'est la rapport, c'est le niveau, bon, c'est la vidéo, et en sila. Niveau, bon, c'est la photo, en sila. Boko zoaka photo, te, boko zoaka vidéo, te, boko mona, sila, te. D'abord, c'est inquiété, te, bien, on peut préparer ma cour. Pendant que tu as un message, bah, vous installez le téléphone et tu as téléphone, mon corps. Baba Cook, n'a yo qui s'habille, bah, vous n'a pas message, yo. Tu as vu mon tati, n'a yo, et ça y est, mon problème, et ça te. Y'a un lobby, bon, fundanga. Au moins, il y a un lobby, lundi, n'a pas de parquet. Ton coup, t'en as parquet. N'a pas de lundi, ton coup, t'en as parquet. Sans ton coup, t'en as parquet, si vous voyez, bah, qui est derrière moi. Parce que si elle n'est pas derrière moi, si elle est dans la tête. Ngai na mona sila une fois na vie na nga na matanga na bango yana kendo tale efili nani sika na mona sila na matanga na bango une fois on a leki na day na bango nde na mona sila tile lo wa Dorcas Molokoko habité jour na date na année o ngai lisusu na kenda na kuta na sila jalousie moi nini ba congolais ba na jalousie mal placée ba théâtre ba to aketo ngata bosangani 1000 ngata bosangani 10 ata 1 million boko isangate bozwanga te omoni ya liboso bozwanga bo atakanga na bambasu bo atakanga na bamaladi parce que ce moment là ata église na bandaro kendete mais lelo quand ne bi na nzambe makasi bu ne bi ba sacrifice Nabika nenge babeta mabongo liboso nzambe. Bo ansirke nga Dorcas bino bozwanga. Bo kokanga te. So bo ena buti bokutani na nzambe, bo ena moi bokutani na nzambe. Bo kokanga te. Ata bo nga na bemoni niveau leta to kende. To koma. To kende to koma na niveau leta. C'est là que tu vas comprendre nga na bino. Et puis bo comprendre ndanya na simana nga ndanya tindanga. Parce que si la tindanga te. Bokoye parce que muto ana simananga. Bokoye muto ana simananga. Attention messieurs, je te dis attention. Oye binga tout le monde a regardé dans internet na quelle la terre. Tout va chroniquer sur internet comme ça boye biso Aba kuko azolanda na télévision awa. Oya komela ngai to oya komela ngata lo bake. Dorcas Molokoko ata $1 na tina ngana ya pas mutu na intérêt te. Moi, je défends faire rigole à tous les jours, chaque matin, chaque soir. Vous commentez, ne faites pas faire un bon. Ton na senga ba fa na faire un bon ba gaulois na ba gauloise. Non na senga ba ngotinga na défendre mutu na intérêt te. Na sala weza mutema na nga. Na roye pour na défendre si na intérêt pour na retourner vers leur maraboy. Yaya, obinga na zalasta toko si makasi. Na eba na tongo. Nga na milieu musique na ba musicien na konda ku mondo te na ba na toro parce que papa biso ye mondo moyeba na ninga osarana te na yeba na toro de ku s'inquiéter non te ndena yeba na ngana odiembe la cité ya fille par rapport à nini et Anderson souci na user Baba Cook balinga ngali susute Baba Cook ba mona nga œuvre na bango te mais na seki yo yango na bisi yo na pesi yo devoir. Mon frère, na ma sœur wana ya wana mwasi bino bibale. Bo fait la manda recherche ata ya deux voices nanga. Ton message nanga na komela mutu intel. Pona sila, ton na komela mutu intel, ton na tonga mutu ba enregistranga. Ba pesa bino na za mayele ya kosakana te. Na yeba mutu na zo solani na mutu solana na ete. Boya ne ko sa si la jalousie ne bo mesana. Nangate si vous pouvez pas na roya mabe na roya nduka pena na bino mo boka moi bon mais amoni ye et puis bon kokete po nga mona za na ngaso yo finisi na 12h minutes na fingi yo toke na ngobongo o manquer respect na 12h juste 12h minutes na pena na manquer respect fili contre fili to va ina biso ngata sila lekina amoni sila ata fundika bokanga ngolo no yebisa bino lelo sila ye moko ata ki apporter na plainte
ataki afundinga mwana yatangaka komona ngate na koyebisa leta na lobi leta lokola yesi la zaka star aza kosala makambo malamu eza kosepelisa batu nga Dorcas na kolobaka mbuna ye sko ti ye moko sila kokokata lemba tiki pona koloba bongo lokola fila wana aza star lokola fila wana aza kosala ba meilleur film lokola fila wana akie na Abidjan atrouble mitema bacomédien na bito bacomédien misusu baokoka te na kolobelaka kaka ye yaya kokanisateur oya kolembisa nga Dorcas boloko kobukanga mapeka to kobukanga nzoto natanga yusu kombo asila te yo mikosini omikosi mpo na koyaka kaka kolobelaka kaka fila wana na koyaka kaka kotanganga kombo asila wana na koyaka kaka mpo na sila asali film kitoko na ye na lobi sila asali eloko ati nakolobelaka kaka sila donc osinquiete na yo te eza calme eza pose mpo na kochangeaka na nga te babaku mpe bakoboyaka nga mpe te nga aza nini te nga naza mpe abaku peut-être oyebaka te je suis aussi abaku 100% botia oyo s'il vous plaît like vidéo abakouk non olemo défendre sila te non défendre nga ya kitoko ne elengi et puis dans ça la mona ndenge onga mona lingaka nazara pe na apprendre le na apprendre s'il vous plaît nazara na besoin ya vidéo nga na sila te nazara na besoin na kanga photo na sila te et puis pourquoi tout na pour ani na expliquer bino babakou na expliquer na yo mwana mobali wana na mwana mwasa botalanga omoni mukolo nga Dorcas non kanga photo na sila beaucoup de gens boyina sila balobaka sila mutatinda ngo bien ngote oyebi yango te funga matoi oyebi yango te mukono okanga foto na sila to video na sila me bacomédien tu bavandi ya sila likitati ka ye mutu atindaka mwana oyo te ye siko arrêve na nga te il faut na protéger mpe mosala mpe ya sila siko na protéger mosala ya sila ni video ni photo sila nazaka mpe na bebe sila komelanga te Dorcas omoni te kokomaka na ope te en tout cas si les filles kozata batu baotindo komela Dorcas kokoma te soko mopesa mutu makasi soko pesa mutu makasi na oyo débordé mpona débordé te kokoma te kolu ata omoni nga oyo nasengi yo tokutani mams photo mams boya na yo omoni nga sokangi nanga photo mama na nga na biso na yindi fi internet mpo na kodébordé na ntinga kosakana te donc même quand nous avons débordé, donc à ta photo elle est catée. À ta photo elle est catée. Bon ça va jaloux. Mouniga banda fait la chaîne, il y a peut-être une vertige. Mouniga banda comment évoluer, bon ça troublé. Mouniga banda qui a Abidjan, bon ça concaté. Retour à Silawa. Missou ça va bien qu'on a filmé ma boy. Mitema ma bébé jaloux. Na le bana bon porter un plainte qui va tout finir, bien on va porter un plainte. Naloba tiki jalousie à théâtre l'équipe ou thème à ma baba comédien na ba comédien donc on a mis dans ta S de Panama bando qui ba comédien bolingi naloba te na banga bino nga vérité zanga nga de vérité nga Dorcas nga de vérité donc on s'inquiète te omoni o nyanga no yebise bino ka muto ya bengi nga lobi ke ba fundinga mais na ezaki bino na bi liste bato ya baboya ko tourner na FB ezali bon à calme lobi na oye la bino liste bato baboya retourner na FB na robimisa la bino liste na bango bato baboya retourner na FB na oye la bino liste na bango bon s'inquiéter te nga na kopuata na nga batutu na kopuata liga ba $100 aussi la futa ka batu na nga yebite na kopuata na nga kitoko na kopuata bino boza na bino kimia babaku bovanda kimia bola ke vidéo bo commenter vidéo Dorcas bolokoko azawana pona bino je vais défendre si la team kolonga mon bakia en tout cas na lembi na enseigner mon poso avant na longwa bokanango avant na longwa to avant na tika musana na oyo il faut na enseigner pe muto uniquement pona mans boza kimia mitema okita mais le roi non aza muto osimba pe fila za te pona ofinga raye vous habitez ma bébé comédien, ma bébé jaloux. Bon, il y a qu'à réciter, s'il vous plaît, mais non, que maintenant. Eh,
Maman, bolingaka réussite à mutute. Bino ça réussite à mutu bolingaka te. Abidjan pamba tela ndenge komisi bino Abidjan. Bongo mukolosi la même équipe mobimba la Paris. Ton na France mais na biso batu barokufa. Batu barokufa mukolosi la aux équipes mobimba, abebi bango na Belgique, abebi bango na France. To ata Afrique d'ici la pamba to Dubaï. Mais dans ce mukolo wana ezabali wa batu Pour Abidjan pamba bokoko supporter Abidjan te. Hey! Bon film. Aussi les autres tournées Jackie a pire. Bon kufa. Bon qui ne comprend apprendre français, c'est le temps. Et là bon comprendre pas si langue wana. Bon qui ne peut apprendre français, bon qui ne peut apprendre anglais, bon qui ne peut apprendre la formation. Au moins il est temps au bino bon vendre la combo si là. Le temps au bino bon vendre la combo si là. Le temps au bino bon vendre la réunion. Pendant comment si la bon ça faire. S'il vous plaît. Bon les petits satans. Au lieu qu'il y ait des bino qu'on soit cours en français, au lieu qu'il y ait des bino qu'on soit cours en anglais. Bon nous comme on a niveau assis là, bino bon qu'on devoir assis là té. Mais bon qu'on verra qui songi. Ok, yo fera ta retourner assis là. Si la pas de retard matata. Le premier escalier, premier niveau, le deuxième niveau, le coup la combien à toi, tu as combien à 10. Parce que yo, on peut ça la makamusi dans ça. C'est le temps qu'elle est pour apprendre français, ma comédie, mon dit qu'elle français, bon y éviter. Bon ça limité dans français. Bon qu'elle est pour apprendre français, bon c'est la jalousie. Bon qu'elle est pour apprendre français, bon qu'elle est pour apprendre la langue moussou, attends qui est espagnol. Attends qui portugais, bon qu'elle est pour apprendre et qu'elle est pour servir yo. Et qu'elle est pour servir yo ma case. Bon, il faut apprendre tes cabines, belé. Merci à Champion Odol. Mouton à soutenir tous les jours Champion Odol. Je t'aime. Bisous. Merci aussi à Joseph Kamwanga depuis Paris. Je te salue. Champion Odol. Yonde Makambu. Nalela yo ya trop. Eh, ya bongo. Non, qui est bino bongo. Malembe. Boza maela. Boza maela ma casse. Sinon. Les abakouk, n'a pas de bino rendez-vous lundi na parquet, pour te coûter na parquet, hein? Non, c'est la bino bien. Papa a beaucoup de gens à signaler lors de la convocation à bino. Sauf qu'à lundi te coûte na parquet. Na lingi bino mingi des abakouk. Je vous aime beaucoup, bye bye. Na kraka bino, bye. Obisonyo zona bilo rebutike. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokotan, le Lobi Sonyo Zona Bila Rebutike, Tokotana Bisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto
benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.